Bandeko na ngai napesi bino mbote na kombo na Yesu Masiya mwana Nzambe na bomoi. Ngai lisusu mama Deli na ye ko partager video oyo na partager video oyo nasalaki dernièrement esilaki te oyo nalobelaki makambo ya apôtre Moïse Kasongo oyo nalobelaki pe mpona makambo ya bofrande badime ndenge topesaka to ndenge bato bapesaka. Donc yango nalingaki na continuer yango po eza likambo moko makasi ifo koyeba yango, ifo kolobela yango par rapport ya connaissance muke oyo ngai naza nango na makambo ya mbongo. Nde yango moni nazo expliquer boye bao bako comprendre bakozwa mayele Nzambe azwa lokumu mpona ngo ba ope bako comprendre te problème te. Po ngai mama Deli nalinga te bana Nzambe baza na ignorance. So nga déjà na comprendre loko moko eza malamu connaissance moso na comprendre yango nalinga ko partager yango na batu nyonso oyo balandaka ngai. Yango nazo partager makambo oyo lelo nazo continuer video wana oyo nalobaki likambo bambongo wana lelo nazo continuer yango na sukisa po esilaki te. Esilaki te nasi bo comprendre ka ndenge ekatanelaki esilaki te. Nako tobondela po ete ekolo aza na biso na kombo na bino misato ya bule tata mwana molimo santu kona bomoi kona bikamwa Nzamba mpontolendo Nzamba bakoko na biso topamboli yo tokumisi yo tonetoli yo mpona bolamu na okati na bomoi na biso ozobatela biso ozoprotege biso ntango nyonso butu mpe moi ntongo mpe mpo kopesi biso souffre de vie po opesi ngai ngolu ya kofanda devant caméra po ete na partage connaissance oyo otiakati na nga na partage yango na bandeko mosusu oyo bakolanda nga molimo santu eza na video oyo eza na video obatela yango na telemeli oyo nyonso eza yo te eza mosika na biso na kombo na Yesu mpe na nguya molimo santu na bondeli bongo na kombo tata mwana mpe ya molimo santu amen. Bandeko na ngai ndenge nalobaki nde nalobi ke nazo continuer video oyo nasalaki mpona makambo bambongo ba offrande. Tozomona lelo nasukaki place nini na bandana oyo nasukaki na bande ko expliquer likambo ya ndeko moko oyo a rappel muke na koyi koloba na oyo nalobaki na video oyo toleka nalobaki ke mosali na Nzambe oyo obengani mosali na Nzambe ozo travailler na elanga ya Nzambe yo kosenga bato mbongo te. Okoki kosengaka te fo Saint-Esprit ye moko atouche motema ya mutu oyo akopesa yo. Soki ekomi ke avant na bondela mpona yo pesa autant, avant na bondela mpona yo fo pesa mbongo ekomi mabendeko bandeko na nga. Monguna kokota kodetruire yo. Monguna koya kokota na vino akodetruire yo kaka na nzela bambongo oyo ozosengaka bato. Kana nzela bambongo oyo ozosengaka bato bandeko na ngai. Malamu tika mutu ye moko azala touché akanisa te na bengi mosali na Nzambe na pesi sujet de prière na nga tika moke naza nango na kanisela ye pe. Wana nde eza bien ke papa na kosenga. Yana baki soki basali na Nzambe deja bandi kosenga mbongo. So za mosali na Nzambe bandi deja kosenga mbongo ke avant na bondela mpona yo pesa autant ekomi mabe makasi. Zomona ekomi mabe makasi surtout là olobi avant na bondela mpona yo pesa boy ekomi mabe monguna kokota akodetruire mosali na Nzambe wana. O deja akomi na lukoso ya mbongo wana babenga yango lukoso ya mbongo. Yango Bible elobi tokoyeba bango na orgueil na lukoso ya mbongo. Baza na orgueil pe lukoso ya mbongo. Zomona. Do Bible elobi tokoyeba bango bongo na orgueil na lukoso ya mbongo. Bilo mibale kako Nzambe o Bible elobi wana otoyebela base na Nzambe ya fo. Sikuko kamwa lelo mosali na Nzambe akoza ne aza na evre aza ya fote aza na evre mais po sambela mpona yo il faut pesa ye nanu mbongo. Bandeko na nga yeba yango
kaka ndenge ka yo za mosali na nzambe bandi kosenga bato mbongo avant sambela mpona bango yeba yango ke monguna azozela lobi lelo ka yo bandi kaka pesa na mbongo avant na sambela pono pesa na lobi monguna azozela o ozomona oza mosali na nzambe oyo nzambe abengi yo na temple na mosala na ye nzambe abengi yo na temple na mosala ya nzambe nzambe wana moto akofuta eza bato ya mokili te nzambe moto akofuta yo te azwa mbongo na likolo akitisa yango mpo apesa yo soki mpe akosala bongo aza kapable mpe akosala bongo olali mpo lamuki bokuti mpe mbongo wana nzambe abi kobanga te zwa mbongo ngami napesi yo me lokola aza na posa yo mosali na nzambe odeklare maloba likolo bato moko boye mpo bato wana babika yango akotushe mitema ya bato oyo alingi kobikisa akotushe mitema bato oyo alingi kobikisa bandeko na nga mpo bapesa mosali na nzambe quelque chose bapesi sujet de prière ato pesi sujet de prière te ndeko na nga naza na batémoignage oyo naopesa batémoignage eza ebeyeme na opona 2 3 4 par rapport ya temps oyo toza nango napesa awa zomona donc mosali na nzambe yo ozolanda nga tika bizela kosengaka bambongo kosenga mbongo wana ekomema yo bakotisa na loge sans le savoir kana mbongo bapesi yo yango ekomema na loge siko oloba na nzambe nini oloba na nzambe nini nga nasengaki ete ye moko apesi nga te osengaki mais par contre soki bato mabe baye kopesa o eloko bapesi yo eloko na eloko ya mabe oyo osengi na yo te mutu ye moko araisonne apesa yo araisonne exemple adetruire yo na nzela eloko azopesa yo yo le yo ozwi yango opamboli nzambe obondeli mpo na ye opesi yango mpa nzambe na matisi yango epai na yo tala mwana oyo aza touche apesi nga mosali na yo mbongo oyo mona badifficulté na ye oyebi baproblème na ye koleka ye moko sala kati na bomoi na ye ofrandi oyo to dime oto oyo eganga liboso na yo obondeli bongo mpa nzambe oyo aza juste akotala ke yo osengaki na oye te me ye moko aye kopesa alobi ke tana na soutenir mosala ya nzambe na ye nakabelo ofrande na mbongo oyo na ye napesa nzambe na nzela na yo osengaki te mpo badetruire yo ekozala pasi bandeko na ngai ekozala pasi nga naza na batémoignage ebele na makambo oyo bandeko na nga za batémoignage ebele oyo na kolobake mpo bato boloba teke na makambo oyo nga na koloba awa boba teke mama deli nazoloba boye mpo biso tokabelaka bango oyo bambongo ya liboso na na koloba na bandaki yango na video wana nasisaki te ndeko mwasi oyo nabeti solo kuna azaki kosufri makasi maladi lelo opération lobi boye azaki kosufri nasi akolandanga koyebaka témoignage oyo nalobi yango mpo na ye là abandaki kopesa yango basujet depuis ye mama deli nabondelaka mpe mpo na ye situation esalaka nga mpasi aza na bana na mike situation nalelelaka nzambe na façon nyonso nayokaka mpe ata directive moko te kouta mpa nzambe nayokaka mpe eloko moko te nzambe aloba na nga mpo na ye me mokolo mosusu ayi kobenga nga to andi osolola nde ayaki koyebisa nga ke abandaki kosambela na baprofete ebele me suka nango baprofete wana ata azalaki na ye bie me suka nango aosenga ye mbongo abi mama deli ngaka soki profete akomi kosenga mbongo asenga mbongo nde nablokaka ye mbala moko na kobloke ye na kontinue susu kosambela na ye te mpo na moni akomi lokosa mbongo oyebi réponse nini apesaki ye nabaki masere me ozonyokwa mozosufrire ozosufri makasi oyebi ke mbongo ekoki kosomba sante ya mutu te mbongo ekoki kosomba liwa ya mutu te me lere yo ozosufrire oyebi ke mosali na nzambe oyo azoedenga na bapriere kozela te yasenga yo siko telema yo opesaka te yango moni bango bakomi kosenga telema yo opesaka bango te bazoede yo na bapriere lelo lobi azoede yo ozomona azoede yo na bapriere azoede yo na bapriere aza mpe ta mosusu na baproblème mpo aza mutu aza mpe na babesoin ebele ozomona aye komonake te funa senga mwa quelque chose awa par rapport mpe ya expérience aza nango tika nasenga ma sere mpo
soko opesi na o akosenga o pona nini ozomona soko opesi no nga na yebisi nga na bitala omoni nzambe balukaka ye partout ndeko na nga mwasi oza na posa kimia ti yo luka soko oza na mbongo luka mbongo ndenge obloke basali na nzambe wana prochainement so bapesi yo mosali na nzambe mosusu opesa sujet de prière na yo luka mbongo moko boye oyo mpenza yo mo ozomonake te mbongo modele na bimiseli yango na banki na nga donc esali mpenza quelque chose pesa mosali na nzambe wana comme ça opesa sujet de prière no otala nanu soki kozala elondeni soki ozalaka pendant asouffre na yebi te soki combien d'années mais bane 2 ou 3 ans asouffre na souffrance ya makasi maladi badifficulté na nzoto ozomona nayebisaki ebongo mpo na nini nayebisaki ebongo mpo nga moko naza na baexpérience nango na bato ebele ozomona na expérience non na bato ebele mutu apesako sujet de prière apesako mama Deline bondela mpo na nga boye bondelaka mpo na ye bondelaka mpo na ye nzambe mpe aloba eloko te meme mokolo kaka abi mama Deline oedanga na mabondeli makasi en tout cas tindelanga compte na ona tielo quelque chose vraiment nayebi ke ekosunga yo nzambe makelele bolimisi le mutu alobi kake mama Deline osunganga na ba prière osunganga na ba conseil yangwana nazotindilo moi quelque chose son de grâce vraiment esunga yo bandeko nanga kaka ndenge ozwi yango obika nzamba mona yo obondeli nango kaka mposo bapesi eloko quand même ata oza payen quand même faut pese obondeli nango mbala moko le na bondeli nango mbala moko ta mosusu le même jour tolobi nango mwa nzambe abandi otangela okombo na ye nzambe le azosola no abandi oloba intel boye problème ne eza boye bonde na ye mpona problème boye ozomona mwanga mona susu mkinga bi bandakala mwa moso apesa sujet de prière na bondela mpo na ye nzambe alobi eloko te par la fois ka nayebi ke ete libondeli oyo naosala nzambe azoyoka mpe akobikisa ye mais le kaka apesi nga quelque chose nde nzambe aotangela nga kombo ne azoyebisa nga situation oyo ezotungisa ye apesi na badirective lolenge nini nabondelela mpo na ye ozomona nakamwaki après eyako esalama mbala ebele nazoyebisa bino nzambe na likolo témoin oyebi nzambe alobaka na ngai nini nzambe alobaka na ngai lere azoloba na nga makambo ya bofrandi badime andai koloba na ngai nini andai koloba na ngai ke nzambe ayebisaka ngai alobi na ngai ke soki opesi pardon bolimbisi nzambe aloba na ngai alobi ke offrande soki opesi offrande wana aloba na ngango kale aloba na ngango kala mpo nabetela binongo deja mpo nzambe andai koloba na nga mpo na nde nazwaka baenseignement moko boye ke dime eza mabe dime eza lisumu tokopesaka dime te eza mambo ya saint testament biloko moko bongo le nazwaka baenseignement na sikoyo nakoma mpe koyebisa bato bandeko nango bi nde topesaka dime tosalaka lisumu boye nde eleka nasi ba 1 mois ka apamba nde nzambe ayaki koloba na nga ke Adeline makambo oyo ozoloba eza bongo te dime wana ebundelaka moto apesaka dime ebundelaka dime fongola ba porte dime pambolaka ayebisinga mpo mwa mwasi moko ayebisanga bi mama Deline pourquoi ozoloba boye biso so libota na biso epambolama mama biso anda oteka na zando alobaki ke bana na nga so bolingi bokende liboso na vi na bino bozanga eloko te lere oteki bénéfice ozwi longola dime na yo abi lelo biso nyonso toya na bapoto mama biso akoma mutu munene na Kongo wana a cause ka ya dime yango wana biso peti lelo to respectaka dime lelo otala toza bien biso nyonso po mama na biso eloko ateya biso yango wana nga na yebisaki nga bi eza nde na bapense na bino nga bi wana eza makanisi na bino eza nango te ko na nzela dime te eza nango bongo te sikoyo nzambe le azosola na nga arapele nga histoire ya mwana mwasi wana abi donc yo kanisi kakosi yo ndenge alobi ke bapambolama na libota na bango likolo ya dime yo kanisi kakosi yo nzambe abi nanga kosi yo te abi nanga Deline mutu bolamu nyonso efutaka
abi eloko nyonso oyo eza moto azosala bolamu ezalaka lisumu te. Abi eloko nyonso oyo ezake moto azosala bolamu. Do eloko nyonso so omonika bolamu eza wana eza lisumu te. Abi yo kondima moto oyo bafuti ye mbongo na ye amoni pasi bafuti ye mbongo na mosala alongoli 1/10 ya mbongo na ye apesi moto azokamba ye to moto azoteya ye apesi ye 1/10 ya mbongo wana ekende ezala mabe. Abi nanga arti wana moto asali eza ya mabe to eza ya malamu. Ngabi te eza ya malamu. Donc moto kesho atunaka nga moto azwi mbongo ne bafuti ye ya pasi ya nini ya motoki na ye alongoli 1/10 apesi moto azoteya ye to moto azokamba ye apesi ye 1/10 ya mbongo na ye asali mabe to asali malamu. Ngabi te asali malamu. Ndalobi na ngabi arti nyonso ya malamu ezalaka lisumu te. Abi epi arti nyonso ya malamu moto asalaka yebaki nga Nzambe namonaka ngo. Abi nga Nzambe namonaka abi nanga tika koloba na bato ke dime eza lisumu. Ngabi me ba enseigner biso bongo ba pesi biso ba verset biblique alobi oui. Ngabi seke Mateya wana eza lokuta bite. Mateya eza lokuta te eza bon mais nga nazoyebisa oke arti nyonso moto asalaka ya malamu ezalaka lisumu te. Et puis yo ndenge ozana pesaka dime na yo. Pesaka dime na yo. Kozangisa te pesa dime. Et puis soki moto azote yo parole et que soki touché yo liloba o ate soki touché yo so ozana eloko pesa ye. So ozana quelque chose opesi ye po ate yo liloba oyo ekoti kati no nga Nzambe namonaka ngo. Ayebisanga bongo abana mambo ebele ana pe tosambelaka na baeglise bo ezalaka vraiment kala nde ayekoyebisanga lobi ke ndenge ezana na baeglise pe ndenge ezalaka ta mosusu bazotambutsa mbongaka ye bato baboti bato bazobe nini bambonga bakaye wana matanga boye abi fo pesaka abinga alinga bato bapesaka ozomwa abi nanga baorphelin baveuve po soutenaka baorphelin abi nanga soki ozosoutenir baorphelin ozopesa baorphelin mbongo omona bato balobaki ozalaka na kisi ya mbongo wana mpe Nzambe aloba nanga bongo. Abi soki ozopesa baorphelin ozopesa badime nao omwa bato balobaki ozalaka na kisi ya mbongo nga bia bon abie nde oye ayebisaka nga loba na mambo ebele na lobango deya na bavideo. Donc yango sikoyo menga sikoyo nayebi teke ide kutu teke o mutu soki oningo opesa sujet de prière fo okopesa quelque chose soki oza nango kwa opesi mutu abondela mpona oso oza mpe na quelque chose oaccompagne yango natiaki yango kate mpo Nzambe epelaka alobaka na nga periode wana atangela mpo nga wana ezalaki ke nga nazwa na dime ya mutu te na vie nazwa na offrande ya mutu te na vie nga nde napesaka yango abaki na nga ke pesaka ozomona ande koserenga lokwa toza bato emoko opesa epi aloba na nga boye abi dime ezobika te abi na nga dime eza obligatoire te mais yo pesaka ozomona abi na nga dime ezobikatoire te mais yo nde pesaka epi mutu akokisa na ye te nga natalaka yango ata utu mutu azwi 100 e azwi 1000 fala apesa 10 100 kaza mambo ebele osala apesi 50 nga namonaka yango abi namonaka yango zomona abipi mutu fa pesa ndenge ezweli na ezali mutu azozwa muke aopesa pe muke mutu azozwa ebele apesa pe ebele Nzambe aloba bomba ndeko nanga wana deya nalobaki ona rapele ka bato muke mpona kolobake ndenge nazoloba mambo na olobela experience nini ekokutana nango experience oyo nga nakutani nango nanu na obanda nanu na oyo nde nayebisaki mwa mwasi wana na sisi yango to nalobi ke mwa mwasi wana nayebisi nga na bituko oso ozwi mosali na Nzambe ekabondela mpona yo pesa ye quelque chose luka mpenza mbongo moko oyo yo mo ozomona mpenzake te mbongo oyo le na longoli na mbongo naza nango epesi mpenza tro moko mpo oza na problème oza na bitumba makasi ozomona le omoni mutu azosunga yo na priere ozomona mpe loboko ya Nzambe le asengi yo mbongo yo otiki opesi te mais yo mo mutu oza perdant po par contre ekutu soki opesi ye eke ta mosusu azalaki na baproblème mo boye niongo moko boye noyebisa no vérité to ya bato azalaki na niongo mo boye banda oswisi ye mutu le yo opesi ye abondelaka mpo na yo le yo opesi ye quelque chose afuti niongo wana
combien de motivation oya kozwa supa bondela pona yo ozomona motivation nini oyo en tout cas wana ko ndeko nanga ezaka lokola nyongo moko boye eza lokola nyongo moko boye vraiment yango moni nga mana loba ngo nga maso eza na mutu ope aoloba kete Maman Deline a pesa que sujet de prière le binanga ke natinda action de grâce natinda boy en tout cas zate kaka mutu moko ona lobela bino ona zobetela bino lisolo ona loba na yango yende na obetela bino lisolo lemba moko na ebisi ebonga bia bon Maman Deline en tout cas na explique kaka ye makasi vraiment makasi ekotaka ye vraiment makasi a comprendre ki maomni na oloba na pesa ki ba exemple belé msu pe kututa msu na pesa bino ndende ko wana ayaki ko benga ngabi Maman Deline makambo olobaki nangi kotinga na lingi na sala offrande mais na poni yo na pesa au sujet de prière na pesa au de sujet de prière nanga oyebi de abitumba nanga mais na préféré na pesa offrande apano bande ko na nzambe na likolo na boya na yebise omoni lokola ngam na yebisi yo ke o pesa offrande so opesa yango epai nange ezala bien te mutu mususu bapesi yo mutu musu mosali na nzambe musu bobondela na ya edo na prière pesa yango pa na ye nzamba komona yo me pa na nga na kozwa te akome kotina nga ba message obenga nga pe na yambake te po nga na ye na mona ke tosuki wana faluka mutu musu po na nini bongo po nga mutu na yebise ke fo pesa ozomona nga na yebise ke fo pesa siko lera ko pesa nga seke funa zala si kazobika ozomona funa zala si ke lokwa na yebise pesa ifa bika eza lokwa nyongo o nga na koti wana nasi bo comprendre po eza normal te mosali na nzamba lo yebisa mutu ke na situation no pesa 500 to bondela nzamba osala ale bo bondeli nzamba sala te ndenge nini omoni esika siko ekomi ko escroquer bato omoni esika siko bato bakomi obenga yango escroquerie po yo osengi nga 500 na nga nazwi 500 na nga na pesi yo me nabiki te bandeko na nga oescroquer nga po nakoki kofunda mpe na justice bao bafunda biso bana kimbangu tofunda ate biso bana kimbangu tomemaka bato na justice te tokendaka na justice ya nzambe mona tokotisa badossier na justice ya biso ozomona na justice ya nzambe yango nde toyaka kaka kofunda bato nzambe tala mutu boye seigneur likambo o papa yo mokatango toya pa nzambe akata likambo po enda za justice akata yango na justice nyonso tokenda na justice mpona ofunda mutu te ozomona me na faso yelobeli do tokobenga yango escroquerie mutu obengi nga naza na problème na maladi obi na nga na situation na yo oprofetize likolo na nga obi na nga na situation na yo il faut pesa 500 nga pe lokwa nazosufri na bundi nazaki kuta exemple na 400 nazwi na baki 600 na pesi yo naza sir penda na kondima nyonso ke na obika ale malade s'aggrave malade nabiki te ndeko na nga oescroquer ngai wana pende eza escroquerie na o bafundaka bato bamema bato na leta naza capable ya komemo na leta nasi bo comprendre na oloba eza ke escroquerie mais par contre mutu afandi na mosali na nzambe afandi na azobondela yo ye na sujet na yo obi ndeko pasteur prophète o nani en tout cas naza touché pendo bondela pona nga naza problème boye tindela nga nini na yo natindelo pe moi offrande na nga ya rachat na problème oyo ezotungisa nga natipesa offrande ya rachat ngam nafandaki na ndeti nzambe kutu nga Maman Deline nzambe aloba na nga mutu nyonso akopesa eloko fozwa koboya te nga ndeti na oboya pe te mosali na nzambe pe moko ta koboya aoboya te nayebi mosali na nzambe moko ka mutu abanda koboya nayebisi te ozoboya ozokangela bana nzambe lipambo lifozwaka abanda koboya donc le mutu ye moko alobi bongo nazopesa pe na rachat asike ngi olobake aza touché na motema na ye ozomona aza touché na motema na ye moko arefléchir ke lokwa napesi sujet de prière oyo e accompagné pe na offrande oyo
pardon, offrande oyo et accompagner sujet de prière nanga, offrande oyo ya rachat, na ebite nzamba komona ngai, ndeko nanga eza différent na mutu oyo basengi yembo. Ozomona, po mutu basengi bo, moko mona ko yima, nzambe vuma poka nabike komi na se pesa su mbongo, yo nzambe o, na pesa kapo, sa yimi, lesa yimi, ebebi mutu obika te, ebebi deja. Mais oh ye moko yo sengi ete, ye moko a réfléchir, alobi ke na pesa offrande o ya rachat, papo ya sujet de prière o nga na pesi, ye ba yango, c'est que nzambe muta touché ye. C'est que nzambe muta touché ye a pesa yango, ye ba yango akobika. Akobika le bobonde la pona ye. Ozomona, siko tokena ki mosuni boye, muto ye moka zaki touché, na pesa mose na nzambe mbongo po abondela pona nga. Le yo bondeli pona ye, soka biki na ye te, ezaki escroquerie te. Ezaki escroquerie te, ezaki fubo bondela su nzambe a révélé loko nye bombami na kati, a pesa ba directive nini o eza na kati wana. Ozomona, po mutu ezaki escroquerie te, opesi ngai na sengi na ngai yo te, yo moko lobi ke na pesa mose na nzambe mbongo abondela pona nga ekobiki na o te, yeba yango nzambe yebi pourquoi mutu wana biki te. Ozomona, nzambe yebi pourquoi mutu wana biki te, nga pe na loba yango papa ma nzambe aloba soki mutu azwi quelque chose a pesi yo. Oyi mutu msoko omona lobiko no boye te, mena molimo so nzambe alakisi yo ke olinga kufa dans quelques jours, onga sa crise cardiaque okufi, mais kaka offrande oyo opesaki mosali na nzambe oyo e accompagna kita mso rachat, opesaki offrande ya rachat papa sujet de prière oyo pesi, ta mso yango nde mutu esali yo kufa te. So nzamba révélo te, okansaka na pesa ina ngai mbongo mena mona nga pe changement te. Mais ok changement eza munene olinga kokufa. Ozomona, eza munene olinga kokufa. Omoni na likambo ya kopesa, mutu normalement nde nzamba loba na nga. Le yo lingo pesa mose na nzambe mbongo, yo moko na obondela na mbongo wana. Obondeli ate oza na maboko te. Nzamba azomona te eza na banke osala transfert na banke, le yo ozobondela deja ozolobobi nzambe tala ngai naza situation boye, na situation boye, na posa osala yango nazozwa offrande ya rachat, nazopesa po mosali na yo intel, nazopesa ye oyo pona rachat na senge sujet de prière, nazopesa mbo ataku to sengi na oyebisa bino nzambe na likolo, ataku to pesi sujet de prière te, ataku to zeli te mosali wana bondela pona yo, mosali na nzambe abondela pona yo, le yo ozwi kaka offrande na yo, obondeli nango, obi nzambe tala oyo pesaki nga, nazozwa nazopesa mosali na o, naza na posa osalela nga boye, maladi oyo nango nabika papa, nabika nazobonda na obonda na ozwa solution te, mais napesi offrande o comme rachat ekende pa ya mosali na o, bikisanga ozwi yango bondeli, otindi yango ndeko na nga, ata mosali na nzambe na bondeli pona yo te esalaka yango moko opesi quelque chose na mosali na nzambe, yo moko nde bondela po pesa ye, kozela ye pa ko bondela su pona yo eza bien, mais le yo moko bondeli deja opesi nga za ba témoignage ya bato mosusu ko na okoma place wana. Ozomona mutu apesi yo action de grâce na ye, apesi yo sujet de prière te, abika mama Deline fin de l'année boye na raisonner kaka otei biso pe vraiment tuka na nzela na ope na moni loboko ande na moni boye yo na opesa yo action de grâce nanga, musuku to mona mama Deline natindeli yo quelque chose, ozwa yango esunga o, le kaka nga nazozwa yango ngaka na binzambe monango na matisi yango epai na o, mona ye yo ebi bitumba na ye. Mutu wana pesa au sujet de prière te, ma yeli o témoignage na zanango, ayeli o témoignage abi mama Deline kaka le na pesa ki o mbongo wana, tala likambo we nazalaki nango, pole avant na pesa o mbongo wana na bondelaki bandeko nanga bato baza mayele bazali abi mama Deline na bondelaki avant na pesa o mbongo wana ona pesa ki yo, na bondelaki kobondela na bondeli na yebisaki nzambe nazopesa mbongo oyo kwa rachat
bamonaki nga na tumeur na libele na ngai babaki ezokende neti kokoma cancer sikoyo nazalaki na rendez-vous faye nake kosalisa nakota radio nde enaki kosala offrande wana nabondelaki nzambe abikisanga mama Deli na olenga na ruti kuna balobi na nga trace ya tumeur eza te risque ya cancer eza te eloko moko te nzambe asalaka bandeko na naza na batémoignage ya bongo obondeli mpo na mutu wana te le ye atindeli oyo action de grâce ye moko kaka abondelaki avant apesa action de grâce wana mais abiki. Donc elingi koloba te ke akoki kobika peut-être mpo le nga nazwi yango na matisi yango mpe pa nzambe malgré nabondeli mpona mutu nyonso soki bapesi eloko olobaka meme nzambe amona yo olobaka meme merci nzambe apambola yo kaka leo yo ozoloba bongo yo moko ye mpe aza na ye wana te atieli ota mosusu na compte yobika nzambe amona ye ofungwaka compte bomoni boye mutu boye atielinga quelque chose nzambe mona ye bandeko nange esalaka yango yo opesi mose na nzambe quelque chose opesaki mpo okonsideraki ye mutu ozokonsidere te mo opesi ye toyebi nzambe aloba na nga nini abi na nga soki ozokanisa ke mose na nzambe mutu wana aza mosali na nga so oza na quelque chose epesa ye ata aza ya ngai te mais avant pesa mbongo na obondeli odeklare maloba yeba ke jamais akozwa mbongo wana asalela ngo mabe asalela mbongo wana mabe te mpo yo obondelaki avant pese epuis le yo opesi yo oza sika aza mosali na nga mais mokolo oyo nga na korevele yo oyi kocomprendre ke azalaka na ye mosali na ngai te soki so oyebi verité kopesa lisusu te soki opesi etali yo yango na yebisa bato nyonso lero ozopesa mosali na nzambe mbongo oyo bazopesa ndeti Moïse nabosani komine mosusu Moïse Kasongo nzambe na nabosani on dit Moïse Kasongo so nabosani bolimbisi bao bazopesa Moïse Kasongo mbongo baza bato oyo bozokroire ke aza ya nzambe le yo ozokroire ke aza ya nzambe ozwi mbongo na yo oyo ye aforce yo te asengi yo alobi pesanga otan mpona bondela mpona yo le yo opesi ye mbongo wana ekabondeli mpona yo te bien abondeli mpona obiki te komitungisama te mais avant opesaka mbongo mpa base na nzambe mpo babondela mpona yo moko deklare nano maloba yo moko yango esimbaka mpo nzambe amonaka bato bapesaka bandeko na nga nzambe omona yo moko na odeklare maloba nga na oyebisa bino verité nzambe otala nga eza na mutu mosusu apesi yo mpe sujet de prière abi mama Deli napesi yo sujet de prière nango bondela mpo na nga epuis nalekiseli yo quelque chose na compte na yo vraiment eza lokwa arracha mpona problème oyo nga naza nango oyebisi merci nzambe amona oto obondela nzambe osala naoloba verité obosani mpe tellement bato baza ebele obosani mpe ndeko wana apesaki yo sujet de prière obosani mpe kaka ndenge mbongo wana ozwaki ndenge ka bosololaki na ye nzambe ayoki bino ndenge ka ye azoloba na yoki napesi mpona problème na nzambe ayoki koleka kutu mosali na nzambe moto mosusu nabosani na nga ke mutu boye apesaka nga mbongo epe apesaki nga sujet de prière mwana bosani bandeko na nga nazoyebisa bino verité nzambe témoin osutu kaka boye audio na ye avotala ngomba moko osirapele momoso apesaki nga sujet de prière na ye nzambe na nga seigneur sunganga pourkui nabosa nango notukuta na kutu prière retraite na bondeli mpona basituation nazalaki nango yaye nakomaka mpe te nga nzambe nabosa na sujet na ye nayoka ye lero ozoyoka bandi kotémoigne azolenga ayi mama Deli nzambe apambolo ndenge obondeli mpo na nga ta namoni yo na ndako nango yaki nayoyisa bino nzambe témoin namoni yo na ndako nango yaki mama Deli tolongoli basalite ndako ezaki salite olobi na nga ndako no salite boye lolenge nini boye pourquoi tolongoli basalite tosukoli ndako mama Deli kobanda jour wana na nzoto ezaki nga kilo ndeye mutu amema kilo bacharge ebele banda jour wana nazalaki kuma nzoto pepele
ba malade sila nde nazaki omona bandoto mabe sila na bondeli mpona ete bandeko nanga kale na zwi mbongo na bi anzamba mono to bondela anzamba mona na situation nzamba kosala ozomona leka na binzambe merci mona ye no frandi o apesi mais tokota mabondeli maintenant no tokoti mabondeli te na bose nzamba yebike na za mutu nzamba yebike mwana nanga za mutu aza mana ba charge pe belé na mutu na ye abosani o menzamba bosa na kate bandeko nanga nzamba bosa na kate biso tokoka na nyonso te me nzambe mpontulendo akoka na nyonso bandeko na ngai ozomona eza bongo so nasali video oyo po elendisa bino nzambe alobaki na nga boye abi na ngai oyebi le wana nga kuti nakokai kondima te eza na mutu moko na mokilo akozwa 10 na apesa pa na nga nakokai kondima te nayebi ke azoba mpo na nganga nde napesaka eloko nzambe andolo balangi ezalaki ngai nde napesaka alobi na nga boye alobi na nga likambo na ninga naloba ezobosana alobi na nga boye alobi na nga alobi ke ndenge eza wana soki likambo na ninga naloba ezokima makasi me ekoya naoyebaki deuxième fois yango ekimi me ekoya likambo oyo ezolinga ebima awa oyo nzambe alobaki na ngai ozomona yango wana bandeko naza na batémoignage ebele kaka mutu lere apesi mbongo nakomi kopartage na basere tozali na bango na base tozala na bango nga nalobi surtout na sœur Angèle eza tellement makambo na nde koyebisi nga na bisœur Angèle na remarqué on dit soka ata mutu apesanga sujet de prière bandakala na bondela mpo nango mwa nzambe alobaki loo te me mokolo akozwa kaka action de grâce apesi ale nzambe abandi koloba na nga makambo mpo na ye nzambe abandi koloba na nga makambo mpo na ye nazokamwa eloko yango eske makambo ya mbongo eza na rapport na makambo ya prophétie makambo mbongo eza na rapport na makambo ya nzamba tali so likambo mpona mutu to ndeni ozomona nakomaki vraiment koloba bongo eza na basituation mosusu oyo esalanga mpasi oyo nabunda nango na bapriere nzambe aloba eloko te alomona nga moko na oloba nzambe na likolo témoin mwa nga mona komoloba nga bi seigneur ndeko boye azosufri makasi banda apesanga mpe sujet de prière na ye seigneur olobaki eloko te mpo na nini touche soki aza na quelque chose apesa ta offrande touche kasi apesa ta offrande soki otouche opesa offrande mpo opesa badirective opesa badirective nini oyo ya kosala na situation ezotungisa ye papa touche mpenza apesa ta offrande omona mpe ka nde nalobi bongo omona mpe ndeko na mama deli osunga nga mpe mingi na mabondeli nazopesa action de grâce le mpe ka omona moto apesi mpe kaka ndenge nalobaki oyebi ekoma ekosala nga bizarre nga bi non makambo naomona yango compliqué esika nayaki kocomprendre ke yango moni bato ebele bazalaka avant na bondela mpo na yo pesa quelque chose po yebi ke le yo kopesa ekofungola bavision ekofungola makambo mpo na yo nayoyebisa bino vérité nayoyebisa bino vérité nzambe na likolo témoin nzambe alobai na nga boye oke likambo yango ye siko toko ekekima te nzambe merci nzambe alobaki na nga boye alobi boye alobi ke soki mutu basali na ngai wana nzambe aloba na nga kale abi soki mutu azoteya bato bapesa badime bapesa baoffrande pardon bolimbisi alobai na nga alobi soki mutu azoteya bato bapesaka badime bapesaka baoffrande bapesaka bason de grâce soki mutu mosali na ngai azoteya bongo nasepelaka me nga nzambe nasepelaka me natalaka motema nini oyo azoteyela makambo oyo azoteya yango mpona poche na ye be azoteya yango mpo bato babika nayebisa bino nzambe temo makambo na oloba fo tobanga nzambe le toloba surtout na public boye alobi na nga alobi ke le mosali na nga azoteya makambo ya mbongo ke bato bopesaka bason de grâce bopesaka abi nga nzambe nasepelaka me natalaka motema nini oyo ye azoteyela yango etention na ye nini etention na ye eza mpo bato babika ou bien mpo bato mpona atondisa poche na ye ozomona
ayebisinga bia Deline soki mosali wana eka azokamba yo azoteya yo pesaka ye 10 na yo pesaka ye offrande so oza nango bason de grâce pesa ye mais soki ye azosalela yango na ndenge mabe eza problème na ye eza problème na yo te kotala pe te ke ye aza na mbongo ebele aza na bajipe aza na bakamion ebele nzambe abananga kotala mbongo na ye te kotala te ke oyo yanga oyo eza nango moke kosala ye nini yozwa yango kaka pesa ye mpo nga nazomona yango kotala te ke ye aza na ye na mbongo ebele nazwa oyo yanga ya moke oyo akomona yango eloko te akomona yango abi te kotala bongo te kotala bozwi na ye te yozwa kaka oyo yo ya moke wana pesa ye normalement yo kopesa ye ye ata aza nango ebele ifo apambola ngai mpo ndenge opesi ye ifo abondela matisa yango epai na ngai ozomona nzambe alobaki bongo bandeko na nga batémoignage eza ebele tosengaki bason de grâce nasengaki bason de grâce so bokozongisa video wana bokozongisa nalobaki boye papo ya ndoto oyo nga nalotaki ndoto balobaki na ndoto wana ezalaki ke bato bapesa bason de grâce na bato bateyi bango na bato bakambi bango bato oyo bakontribue po bato ebele na ne wana année 2023 nzambe akangoli bato ebele oyo baninge bakende pa monguna nzambe azongisi bango à travers bamateya oyo bango bazwi yango wana bato fo bapesa baaction de grâce ezalaka bona ndoto na nayebisi bato ke bopesa bason de grâce na bato bakambi bino bopesa bason de grâce na bapaster na bino na bato bakambi bino po nzambe akomona yango oyo pe bakoki pe kopesa pa na ngai mama Deline nga pe na kozonga oyo nga nazokamba baopia pa na nga oyo nga naokamba baopia pa na nga oyo pe omoni ke oza na place ya kopesa te oza na mutu akambaka otolanda nga mama Deline oyebi ke bavideo na nga pe sunga yo pe sungaka yo nga pe na koboya yango te na kozwa yango na kolia yango na baorphelin epi nalobaki wana nabike onde nalobaki bongo nalobaki ke so mutu apesi na obondela pe mpo na ye onde nalobai pe bongo bandeko na nga so pe nalobai bongo te me nayebaki yango ke so mutu apesi ifo nabondela pa mpo na mutu wana te wana naloba yango le nalobaka le po bato le baotinda mbongo pa orphelin pa mama Marie oui nalobaka mpa mama Marie baotindela mama Marie mbongo baorphelin batindela nga audio nga na obondela mpo na bango nde wana siko wana naloba bongo te me nga moko siko nazalaki ke le mutu azopesa son de grâce funa benga ye tobondeli mpo nango bandeko na nga nasatandaki te nayebisa bino nzambe na likolo témoin nasatandaki te ke bato baopesa nga bason de grâce lolenge wana bato bapesaki bason de grâce bazopesa oyo moko ozomona lolenge ya kobondela mpona bato yango ozomona te baleki tellement ebele kobanda décembre janvier février bason de grâce na baction de grâce nayebisi bino bandeko na nga bongo nzambe ndenge bandaki kolobela nga makambo mpona bato ezalaki kaka soki nafukami kana bandi kosambela nzambe abandi koloba na intel yebisa ye boye intel malgré nyonso mpo bato baleki ebele sikoyo nzambe tellement aza nzambe ayebi ke biso bato toza na bakapasité moko eza limité bato balekaki ebele oyo bazopesa baaction de grâce ebele ya ebele sikoyo bato wana nyonso wana nzambe azotala ke soki alobela nga mpona likambo moko na moko esimba te makambo soko moko nzambe alobeli yo mpona mutu boye moko obosani okomisuku mitungisama omwa mpe nzambe alobeli yo mpona mutu esili alobi mpona oyo alobi mpona oyo soki nazalaki lokosa mbongo na ngai na bando ya na makambo wana na réseau sociaux ozomona batémoignage oyo bato batémoignaki mpona action de grâce na ngai na réseau sociaux mais naboya mpona nini naboya koya na réseau sociaux mpo elingaki osalake mpo mokolo mosusu etoali deya na marsi wana baaction de grâce edimine bato bandotinda baaction de grâce na bango ediminaki alapres naye komona journée moko bandeko na nga bato baaudio ebele le nalandi baaudio wana nalanda boye mama Deline
tindelanga nini na banki na oti action de grâce mama Deline pesanga ya mibale ya misato nga action de grâce au c'est comme dana suka ezaki bone bandeli bato bebanda kopesa mais leo comme dana mars je crois ezaki da mars to avril fo ya na mars na journée moko mabuna ndo kanse loko ni eleki na mukili oyo bato belé boye bazo benganga batinda ba action de grâce eza nini mutu bando chauffer comment chauffer ngabi eza nini pourquoi bato bengi papa Didier nga papa Didier journal lelo nazwi ba audio ebele ya bato bazo luka kotinda action de grâce nazwi bate mais pourtant ba action de grâce ebandaki banda décembre janvier février ekataki mais ezongi lisusu journal lelo kaka na comprendre te ya lobi nayebi te soki poani bandeko na bandi kokanisa ide moko kaka nzambe atindi nga na video oyo nautaki kosala avant journée wana na video wana bandeko bolanda nga boyebi nalobelaki likambo ya mama moko apesaki action de grâce mpona bana na ye lere apesa action de grâce mpona bana na ye mwana na ye moko aza footballer abetaka bale mama na apesaki action de grâce mpona mwana na ye nde sikoyo nzambe alobaki na nga makambo mpona ye ezalaka bongo epi nayaki su koloba lisusu ya makambo ya action de grâce lere na bande kobondela mpona bato bapesaki action de grâce oyo nzambe amemaka nga lisusu na makambo ya ndeko moko apesa nga utu mbongo avant nzambe amemi nga na kaye oyo akala nde po anda kolobela makambo mpona bato basala action de grâce donc yango siko nayaki komona ke do yango bato ebele siko lelo batomboki siko eloko siko na boyela kolekisa batémoignage nango ezalaki mpo bongo nga siko naza na posta nazalaki na posta bato bango mo bazala touche moto ye moko azala na ye ka atouche ayoki na ye te ke tolobe likambo ba action de grâce ayoki ne témoignage moko te ya action de grâce mais ye moko na motema na ye wana pe anga moko leka moto abenga mama Deline otinda action de grâce na ye ke moto akokangolama ndenge nini boye ozomona doki eza ndenge wana bandeko na ngai kozela te moto asenga yo soki moto azosenga yebaka esa bungi omoni ndeti nga mama Deline akozala na posa mbongo na situation mona na besoin mbongo na oya anasenga bandeko bosalelanga cagnotte ata 10 bosalelanga cagnotte ata mo ba 20 na kosenga eya lisumu te nasengi na bato en général ozomona eya lisumu te mais ou bien na kosenga ta mosusu na bato nanga moko boye na bato nanga nayebi ke oyo ya sunganga kutu nasengaka ye te asunganga nasengaka ye te lelo kwa na problème boye na besoin bo nakoki mpe kobeta porte nabeti mpe porte pa naza bapaster nanga na bapaster oyo ka aza paster mais azotindila dime paster na église mosongolo malobi ma sœur dime nangi ezoya pa na yo ozomona nakobeta porte pa bato wana naza na bato onayebi ke nasenga ata mwa quelque chose soki aza nango ayedenga na problème kuna kosenga te na obeteleka lisolo nde na boye na vuma besoin mbomo boye mais nayebi ke nzamba au pouvoir na yeka boye na obetaka lisolo akozala touche akopesa malgré na onasala ngo te na opesa kaka exemple ke bongo eza lisumu te mais mutu alobi na yo ke nga na problème na maladi na poso bondela mpona nga ndeko na nga mama Deline so nakomosala bongo nayebi te soki ezala fo nzambe aloba na nga funa ya koseskize mpa na bino ke bolimbisi nakomi kosenga mpona nzambe alobi boye koteya yango munde na boye eza lokwa nazoteya makambo ya mbongo koteya yango eza problème te koteya yango mpo bato bazwa connaissance eya problème te mpo nzambe alobaki aotala motema tension nini oyo moto azoteyela yango ndeti nga mama Deline nzambe ayebi tension nango nazolobela makambo naolobela mpo bato babika mpo bana nzambe baza mikakatano ebele bato babika mpe naolobela mpo bato bazwa connaissance mpo lokwa base na nzambe afo basengisengi bana nzambe bambongo ebele me bazwi ata lobiko te yango wana ekosangisa siko bakambu nyonso yango nazoloba ke yo oyo moni kokoki kopesa mosali na nzambe
abondela pona yo, abondela pona yo te, yo yeba ke nzambe eza sacrifice onga na sali. Obika te ko regrete te po yebi te façon nini oyo bikele. Oyebi te ko bika na yoke na niveau nini po mutu nyonso apesaka. Omoni ko eza pe na mutu mususu exemple, nzambe azotala yo, na pesa mwa ba exemple wana. Nzambe azotala o oza exemple na 5000 na compte na o. Wana 5000 na compte na oza na posa nzambe abikisa yo na likambo mo songolo. Ozwi 100 euros opesi rachat. Eloko wana pe ko frene yo. Eko pe ko frene yo. Po nzambe azotala yo ke oza nango quand même ebele. Oza na 5000. Na 5000 wana po olongola kaka ta mwa 1/10 nango. Po nzambe obenga mbongo. Olongola kaka ta 1/10 po pesa. Yozo pesa 100. 5000 so pesi 100. Eza lokola bozomona. Doki biloko mosusu pe kangaka yango wana bandeko na nga. Po nzambe aloba muta pesa pa po yezweli na ye. Oyo aza ndeti exemple ka mobimba ne 200. Aza na situation mon critique. Abike nzambe mobimba na nga naza na 200. Na ozwa 100 nazo pesa po na situation oyo. Yebake nzambe azomona ye. Po apesi 100. Mutu aza na 5000 azwi 100 pesi. Mutu aza na 100 na 200 azwi 100 pesi. Yebisanga ta yo moko. Do biloko msu ekangaka nde yango wana. Nazo bisa bino verite makambo ekosunga bino na vie. Ta msu oyoka mpa mutu msu te. Ta msu pa mutu msu oyoka ngo po aza na posa tondisa poche na ye. Ngaso na yebisa bino eza kutu po bopesa nga te. Po bopesa nga te boyebi place bokenda kopesela. Zomona metiaka na mutu na yo kolinga na yo te ko banda ko réclamer mbongo oyo pesaki pa mosali na nzambe moko abondeli po na ope obiki te ko réclamer yango te. Oyebi eza na bato surtout basali na nzambe to botika kosenga mbongo na bana nzambe o bazosenga bino ba sujet de prière. Nzambe moko apesaka bandeko na nga. Ngale nzambe alobi na nga longwa musala kosala sute na lelaki bato tozali na bomba yebi. Na monaki ba projet na nga nyonso eke na mai. Siko mobali na nga loboko moko nzambe kozala ndeni eza ndenge nini. Ekozala ndeni wana na osela on video msuka siko deuxième video wana ekozala ka témoignage na ngai. Eza ka témoignage na ngai ndenge ezalelaki. Oyebi ezala moko mususu ndeko moko yaki kosambela na biso. Lera ekosambela na biso jour ango ezaki vraiment délivrance na ye. Ndenge ezala kaka mutu aza kati na yo azobatia ye akontrole vi na yo boye. Mwa mosana yaki journée butu wana ezaki veye wana ezaki retraite ndenge retraite ya tokota eka mpona délivrance na ye. Mutu wana na kati ya nzoto na ye eza ma discussion na mutu wana tina na bimisa mutu wana azolela azoloba aolela na bimisa na nzoto ya ndeko wana. Nzamba tese mambo ebele na journée asuka na prière asuka nazomona ndeko na enveloppe azopesa nga na vision azopesa nga enveloppe. Nzamba abi na nga na lito ya Deline mbongo oyo azopesa yo eza rachat lolenge obondeli po na ye lolenge osungi ye azopesa mbongo okoboya yango te zwa yango eza rachat aopesa nga enveloppe na susumki na partageaki ba vision nyonso na mona ye po na ye sauf wana na partageaki ontenga biso na lobi na yebisa ye eya ko pousser ye ke aluka mbongo moko apesa nga na lobaki yango te na yeba epete ke esalama ndeko wana leri to sisa prière mbala moko na mona ka abendanga nga na bane bokende malamu boye na mona ka kilo na comprendre kaza likamba loba na bandeko na oka nzoto malili la azofongola azopesa nga enveloppe wana ezalaki même enveloppe onga na mona na vision même enveloppe onga na mona ki na vision ozomona yango nga na mona ki yango apesaki nga. Nzamba ibise nga monte eza na kate me abena ka enveloppe eza na mbongo zwa eza offrande na ye ya rachat. Ozomona donc yango wana bandeko na nga tosala teke eza asu na ndeko mususu
abenga biso azaki na pasi makasi maladi makasi azaki nango alobi kutu ke akende na hôpital bayebisi ye ke aza na problème ya pancréas soki ndeni bandeko na ngai tobondela mpona ye na telefone na papa dile tobondela présence ya Saint-Esprit makasi tobondela mpona ye nga na bi kende bakosala examen pancréas na yo ekozala bien epuis kosanza oyo ozosanzaka na ezosila mbala moko ezosila nayebisa ye bongo na déclara maloba parole de connaissance na bimisa likolo na ye akenda mpe asali examen pancréas eza bien eloko moko te epuis le même jour wana kaka kosanza ekataki nzambe ye koloba kati na nga ke balingi basala je na hôpital oyo akendaki balingi baleka parti hôpital wana nde bandeko na nga eleka nango boye après quelques jours mwasi na bino azwa kokutana na bino lere aya aye kotala biso tosololi makambo bakestion azali na tosololi pokwa mpe eyaki tomati na papa dide toketika ye na arrêt ya bisi le toketike na arrêt ya bisi na gare à train mpo azonga toketike na voiture le toketike na voiture na gare à train apesaki enveloppe apesaki enveloppe namona de enveloppe wana ezalaki kilo boye ezalaki kilo le tozongi na ndako bandeko na nga nafongoli enveloppe wana nga biyango oyo ba 5 euro to ba 50 euro ozomona na biyango oyo ba 5 euro to ba 50 euro na ndio konte taka na bi papa dide ya non kotala ese miso na nge ezomona mbongo oyo mwa mwasi ekopesa biso eza ba 5 euro to ba 50 euro ozomona bandeko na nga nabeteli bino mpona nini mpona alobake yo oza mosali na nzambe oyebi te soki yo ozosenga moto wana mbongo ta mosu yo ozosenga ye epesanga 400 mpo boza bato ba 400 ba 500 yo ozosenga epesanga 400 epesanga 500 bandeko na nga bozanga mawa bozanga mawa tika na yebisa bino bozanga mawa 400 500 oyebi surtout na poto kati ya mbongo moke te 500 ya mbongo moke te mpo moto apesa yango fo euta kati na motema na ye moko ye mofo aloba te namoni mpe ana azalaki na liwa ifo napesa oyo mpo nasele de guérison na nga nasele lobiko na ngai soki euti kati na ye moko ata apesi 1000 ata apesi 2000 ekozala problème te mais soki yo osengi ye pesa 500 oyebi poche na ye te oyebi te 500 na eloko nde ezokute mpa na ye bozanga mawa vraiment na koloba bozanga mawa osomona yango ezolakisa yango bible elobi toyeba bango na lukoso ya mbongo moto azosenga mbongo bongo aza lukoso ya mbongo moto azosenga mbongo alukoso ya mbongo bandeko na ngai nzambe ayebaka kopouvoir le nzambe alongolisi yo mosala tikala temple na mosala na ye nzambe ayebi ngale nzambe alobaka na nga bongo nabondela su mpo na ndeko moko boye couple moko babengaka na États-Unis nabondelaka mpo na bango mobali mpenza azalaki na eta mo mabe makasi nabondeli mpo na bango nayebisi bango zwa mai esala boye 2 jours après nabenga boye akomi bien bamonaki mpe loboko ya nzambe bapesa yango eloko te me bazali kupi kobenga ngai moko baconseil bazobengaka tozosolola me mokolo mosusu après quelques mois nasi ba 2 mois 3 mois baye kodeside mama Deline dime na biso toanda opesa mpa na o ata chaque mois te me tobanda kopesa mpa na o soki bazopesa o dime oyo aye mobali na ya mwasi ekozala combien ozomona do nyonso wana sikoyo oyebisanga soki moto osengi ye mbongo avant obondela mpo na ye ata abiki na ye ayebiki napesaki ye mbongo avant nabika me apesi yo eloko te obondeli mpo na ye na motema mobimba moto wana abiki akokanisela ota mosusu koleka akokanisela okoleka oyo yo kosenga ye bandeko na ngai tozala bato ya mawa tozala bato ya mawa tomona Yesu Masiya tolanda exemple ya Yesu Masiya place moko te abondela mpona moto mpe asengi ye mbongo au contraire ye abikisi nanu ale azeli bato baya kopesa ye merci abikisaki balepre wana
le moko ayaki kopesa ye merci omoni façon ya kokoma mose na nzambe koya na mose na nzambe kopesa merci eza ata mosuka ndenge bibebi ke bakenda na pa mose na nzambe mabo pamba te eza na offrande ya remerciement ozwi offrande na yo ya action de grâce ya remerciement oke kopesa wana so obikaki na yo ozomona so obikaki oza rekongaka ma ya mapamboli oyo naloba na bino na fin de l'année bato ebele mama Deline tinda continue na pesa po ma ya mapamboli oyo te ezosala kati na bomoi na nga ezosala na libota na nga tinda quelque chose po ma ya mapamboli oyo non eloko oyo olakisi biso nayebi te bongo muta bongo ma ya mapamboli yana esala te